Ma Mission TV, le miroir du monde. C'était une erreur politique. Je demande pardon à tous les combattants de la liberté. Oyo Aktuana, Yako Kende, et pas ma voisin. Au lieu de bande koloba 10%, bango bakomi koloba liesa punda memayo. Punda memayo wapi? Kala te to dénoncer ba kombo na bino. Pe to sengi bo démissionner ba longola bino. Mais soki baza sincère te. Ngana oloba bakozala dilué. Bakosila lokola mungwa na kati ya nzungu. Eza mawa mingi na bato ya IDPS oyo songa na zoloba bwe bango ba oloba non makambo ya bongo baloba yango na kati ya ndako. Non, soko moni ndoki belela ye foto bozomona ezotambola na lati elamba ya jaune. Eza foto bazwi yango bamonte yango bazobwaka yango oyo bakufa mpo lelo tokóma na oyo babengi alternance. Aussi Thérèse Kapanga et tant d'autres oyo ngai nazo considérer normalement bangonde baza babengi les martyrs de l'alternance au Congo. Oyo tokosalela bango lem susu ata mes bakilt na cadre que mémoire na bango et se reposer un peu au lieu de venir gaspiller mbongo. Soki déjà ministre moi comme ya na ba projet moko ya boye. Le monsieur, son nom c'est Kabanda. Normalement, déjà quoi on a un projet, Oyeko Fingi, sa président de la République, Tosengeli est déjà démissionné. Le PPRD a démontré que baza sincérité na makambu oyo ya coalition. Même il y a alternance sango. Alternance eza fruit ya combat ya peuple. Eza fruit ya combat ya peuple, pe fruit ya ba makila ya ba martyr. C'était tout simplement pour na rolakisa. Batu o des fois ba le kaka, ba mona ke le PPRD baza dangereux pour la sabango ke biso to banga bango te. Na kote li bango tina lupango na bango. Le peuple congolais doit être au balobi toujours vigilant vis-à-vis na gouvernement ou ya coalition. Yo kan ces blagues sur population le bagité bato basala ki cop wana o na osenga ba démissionner. Mais si wana so kabanda wana. Ti basala ki da cop ba baseli on a point de presse. Basi ba se frotai maboko mama et to somba ba immeuble. Yo kan 6 millions ba ngai ba chango nyoso na fait wana. Kozwa kotia alternance neti eza cadeau Kabila apesi peuple congolais. Ça ce n'est pas connaître l'histoire du Congo. Biso na IDPS to sala jamais combat pour to sala culte de personnalité ya mu. To respecta ba konzina biso fati mais oya ko proposer billet mo ya culte de personnalité na moment oyo to sengi à ce moment na peuple congolais oyo azolanda discours oyo a démonétisé déjà avant impression batumba batu na siège na biso nga na kotaki kuna po naza na o babengi tête spirituelle te. Mais bango ata balobi ba opesa bango 10 millions de dollars bake na Photoshop bakati mutu nanga babebisi elongi balatisi nga elamba oyo nakotikalaka jamais kolata même un jour. Les gens doivent éviter de me considérer comme un simple militant. Moi je suis un acteur politique. Je peux discuter politique avec mutu nyonso pour l'intérêt à peuple congolais. Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci beaucoup
la presse de la liberté d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Tobengi bino poto sala communication par rapport à la situation politique. Il y a un moment na ba polémique oyo ezo salama. Biso nyonso toyokaki nouvelle oyo et créé polémique que le Congo devait fêter la date, il y a le 24 janvier, fête Mogo Babengi, fête de l'alternance. Donc, bah débloquer qui, il fallait bah débloquer plus de 6 millions de dollars. Au moment où le pays a plusieurs priorités. Tous en a babengi priorité, il y a prise en charge, il y a gratuité, il y a enseignement. Priorité, il faut électricité, ils ont là partout. Priorité, il y a eau potable pour tous. Pour le Congo, si les lots batunsu bamela bamaya mabulu, il faut bazoa eau potable. Priorité, il y a la route. Donc on a plusieurs priorités dans le domaine ébélé. En bref, l'amélioration du social du peuple. Il y a une priorité. Mais tu vends, fait, il fait salama, on doit débloquer 6 millions. La fête de l'alternance. Pouvoir au biso tozwa, oyo tozo souhaité, et ça pouvoir oyo, et koyate sala o babenga na finance, ba gabegie financière, ba dépense, ba fête. Dans tous les ans, on a babengi pouvoir y a loisir. Hélas, le chef de l'État a écouté l'opinion publique. Donc, Mokonzamboka a écouté l'opinion publique et mesure y a fêté alternance wana et a annulé. Cette initiative eza initiative moko de manière globale. Le peuple a confirmé que Lelo Fati ayoka base nae. Donc Fati a confirmé que ayoka base nae. Pour écrire qui déjà polémique. À cet effet, le peuple congolais doit être au balobi toujours vigilant vis-à-vis na gouvernement ou ya coalition ou na kati nango ezana ba bourreau pe ba assoiffé ya mbongo parce que ça gouvernement ya coalition batuna batunde ba na kati ya gouvernement na bazana ba bitido ba uti nango na ba famille politique na bango. Donc peuple congolais, félicitations pour la vigilance. Oyo sali yakobo ya bazwa mbongo ekene nao babengi loisir. S'agissant même ya alternance sango. Alternance eza fruit ya combat ya peuple. Eza fruit ya combat ya peuple. Fruit à makila ya ba martyr. Alternance eza likambu ya des individus to batumi balete. Là je vois le président de la République Félix Tshisekedi et les sénateurs à vie. L'alternance eza likambu etali peuple mobimba.
kozwa kotia alternance neti eza cadeau Kabila apesi peuple congolais. Ça, ce n'est pas connaître l'histoire du Congo. Le pouvoir de Kabila, sa famille politique, ceux qui tozongi na histoire, bokomona ke balingaka te tokoma na alternance oyo. Eza fruit ya combat. Écouta ba vie ya bato. Ils ont tenté même ya ko réviser constitution pour Kabila briguer au babengi 3e mandat. Mais ça qui sans succès parce qu'il y a eu au babengi la pression populaire. L'alternance et sa conséquence il y a au babengi ya combat ya peuple. À cet effet, ceux qui déjà ministre moi comme il y a un projet moro ya boye. Le monsieur, son nom c'est Kabanda. Normalement, déjà quand on a un projet, on a président de la République, Tosengeli est déjà démissionné. Même Azam Moutaï de PES, il faut démissionner. Pour bisonnaï de PES, Toko Sala Maramba Bote, Ezali Kambu, Ezola Kisake, ba créa qui cop, Tobi Misa 6 millions, Toye Bindenge Togo Kata Kata, Togo Kabola Kabola. Azal sous la confiance, Nabisote, armée des bâtisseurs tisseredistes. Donc Tosengeli a démissionné. Ça démontre que a commis des connivences na ba bourreau na bato balingara bazwa mbongo batia na ba poche na bango. Il y a eu des morts pour dire un grand nom na 3e mandat. Oyo batu ya FCC bandai ko rêver. Il y a eu des morts. Là je cite Rossi. Je vois aussi Thérèse Kapangala. Oh ba kufa pour le loto komana o ba bengi. Bazape et tant d'autres. Oh ba kufa pour le loto komana oyo. Ba bengi alternance. Aussi Thérèse Kapangala et tant d'autres. Oh ngai nazo considérer normalement bangonde baza o ba bengi les martyrs de l'alternance au Congo. Oh toko salela bango lem susu ata mes ba kilt na cadre que mémoire na bango et se reposer un peu au lieu de venir gaspiller mbongo. Congo ezana makambo ebele na moment o. Donc l'alternance est un fruit à combat au biso tobunda. En rapport avec le nouveau billet de banque, il y a 10 000 francs. Babenyanso monnaie de l'alternance. Avec effigie, il y a chef de l'État, et effigie, il y a sénateur à vie Kabila. Pour Nabiso armée de bâtisseurs tisseredistes, ça c'est nous retourner en arrière. Oyalaki, n'importe comme Mobutu, Mbongone Longinae. Donc, ça, babengi culte de personnalité. Biso na de peste to sala jamais combat pour to sala culte de personnalité ya mou. To respecta ba konzina biso fati mais koya ko proposer billet mo ya culte de personnalité na moment oyo to sengi à ce moment na peuple congolais oyo azolanda discours oyo a démonétisé déjà avant impression billet wana. Le peuple congolais doit démonétiser avant impression billet à 10 000 francs wana et soki ya alternance wana. Donc c'est nous retourner en arrière. Je souhaiterais ceux qui ba osala mbongo ezala na ba effigie ya ba o ba bengi ba héros. N'était ba héros. Ceux qui sont reconnus héros. Lumumba,
Kasavubu, à titre que le premier président, on peut voir aussi Etienne Tshisekedi, à la mesure du possible, on peut voir Musée. Au lieu, il y a Sala, planche à billets Moroboé, na Elongia, président Fati, Oye Moro, aza même surpris, il y a Komona, qui basali de la maquette en bongo Moroboé, qui fait bimakalate. Donc la monnaie, les peuples congolais partout, vous êtes, la monnaie là est déjà démonétisée avant l'impression. En rapport avec ma visite na siège ya PPRD, ça a créé polémique. Na kendaki na siège à PPRD sur invitation ya secrétaire national ya PPRD M. Douni a chargé la mobilisation. Parce que moi aussi, je m'occupe de la mobilisation. Il m'a appelé, tant que jeune tir qui a eu des pestes, na idée, il y a kotala ndenge nini, tokoki kosala o babengi, koboma ba polémique politique. Comme c'était une invitation, tellement que naza na limite te pe naza mutu na bangaka te nasalaki oyo babengi atterrissage forcé na siège à PPRD. Mais malheureusement j'ai été menacé na présence nanga et pas ba fanatique ya parti à M. Kabila. Et j'ai confirmé que coalition otolo barabiso na bango ezalaka ya mbebo eza ya mitema te. On a vu des photos oyo circulé nga na siège à PPRD. M. Douni a tenu nga et alaki qu'il y avait des militants fanatiques au babanda koya vers ngai po ba menancer nga balobi ke nakokota na siège na bango te. Mais nasi nakotaki mais pour na bango eza impossible bakota na temple de la démocratie po bayebi o basala biso na siège na biso batumba batu na siège na biso nga nakotaki kuna po naza na o babengi dette spirituelle te. Mais bango ata balobi ba opesa bango 10 millions de dollars baya ata basala une minute na siège na biso bakoya te. Les images ont circulé pe bake sous très loin par les ennemis o bazolinga ke les gardiens du temple assis là politiquement bake na Photoshop bakati mutu nanga babebise longi balatisi nga elamba oyo nakotikalaka jamais kolata même un jour. Balatisi nga elamba ya PPRD. Babandi ko partager yango na objectif nini? Ba peuple congolais ba inanga ba sanzangai. C'est ce que les fanatiques du PPRD basali. Ils ont pris mes photos, ba publier yango, ba balancer yango, pe bazo continuer ko balancer yango. Je suis des lits de peste. Je resterai membre des lits de peste Tshisekedi. Malgré même la katia parti, au lieu batu misusu ba défendre eloko wana, batu misusu ba monike basala nango propagande po ba combattant ba inangai. Le PPRD a démontré que baza sincérité
na makambu oyo ya coalition. Tout politicien dans son parcours commet des erreurs politiques. Mais Mandela Lobe Lokomoro, ne me jugez pas sur mes succès, mais jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. Ça c'est Mandela. Bon juger tes fils Mukoko combattant, mais bon juger quand fils Mukoko a commis une erreur, peut à télémi à continuer le combat. C'était une erreur politique. Je demande pardon à tous les combattants de la liberté. Oyo Aktuana, Yako Kende, et pas ma voisin, et Blessaki Bango. Le FCC doit être sincère. J'ai entendu Baoutago Loba dernièrement Bakonangé. Mais ceux qui basent sincérité, Ngana Loba Bakozala dilué. Bakosila lokola mungwa na kacha nzungu ya ma famille. Nzungu Amadesu. Ceux qui basent sincérité. Parce que bazola qui sabi soke basent sincérité. Nous mettons en garde. To sengi d'un ministre wana o ayaki na projet wana ya 6 millions a démissionné. A démissionné pour abandi déjà Mabeso monsieur Kabanda a démissionné naï. Mais nous mettons en garde ba conseiller ya président. Oh ba komi ko sala ba combine. Mutoye akende ko tia bibliothèque. Bino mo bo miye bile na otanga boy. Mutoye yake ko tia bibliothèque na Kananga. Bo senga ye $50,000. Bozolo bane pe slogan oyo bobimisi yesa punda punda memayo. Slogan ba conseiller, quelques conseillers à président au lieu ndenge bande koloba 10%. Bango ba komi koloba yesa punda punda memayo. Punda memayo wapi? Kala te to dénoncer ba kombo na bino. Pe to sengi bo démissionner ba longola bino. Soki ba longoli bino te to ko sale la bino sitting na ba banderole na ba kombo na bino. Parce que trop c'est trop makambo to komi komona biso to yaka poto batu bo kimisi combien des investisseurs. Muto auti poto azui crédit pona koya ko sala chaîne ya visibilité à président. Bo tambu ici ya tia zongi Angleterre. Eza mawa mingi na bato ya IDPS oyo songa na zoloba bwe bango ba oloba non makambo abongo baloba ngo na kati ya ndaku. Non. Soko moni ndoki belela ye. Soko moni ndoki belela ye. Toza banki te po to bomba makambo. Toza banki te. IDPS eza na chaîne à TV te toke na une année. Mutoye azui crédit. Bo tambusi bo senge bas pourcentage azui avion zongi. C'est anormal. Mais je crois bien makambo wana to côté le melango. C'était ça ma communication d'aujourd'hui pour vous dire tout simplement naza objet yao babengi diabolisation pour moral nange kita pona bimalibanda IDPS. Mais bato bazo kanisa yango na oyebisa bango kaka eza ba faux calcul. Photo bozo mona ezo tambola na lati elamba ya jaune. Eza photo bazui yango ba monter yango bazo boaka yango. Ils vont créer des informations et à tout moment pour affaiblir. Vous savez, on a vivre
Tshisekedi pas vivant, va déclarer une maladie mentale. Mais au moment, c'était lui au Babengi Moutamae la Congo. Donc vous verrez, ils vont faire des combats. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, je serai un peu trop sévère. Trop sévère. Même à Kambuya Okanga photo boé et Silinan. Parce que naza objet ya bâti rebelle, que ce soit dans ma famille politique, ou les cache, que ce soit dans la famille politique, ya Kingakachi, ou les FCC. Et j'ai dit, je vous remercie. Je ne crois pas que M. Douni a copé Sanga, Moussala, kokende na siège à PPRD. Bien bokansi bakabu ya na bakabu ni bakenda te. Bakenda kutu na o babengi ya danger Kingakachi non. Na cadre de la coalition. Moi je suis un acteur politique. Les gens doivent éviter de me considérer comme un simple militant. Moi je suis un acteur politique. Je peux discuter politique avec Moutounioso pour l'intérêt à peuple congolais. Quand je suis allé là-bas, vous ne croyez pas que j'ai dit na Dunia que ça soit la dernière fois Yakoloba ba propos à Lobagi na Mokonjambo. C'était tout simplement pour na rolakisa. Ba tout haut des fois ba les kaka ba mona ke le PPRD baza dangereux ko laksa ba ke biso to banga bango te. C'était tout simplement ça. Ce n'est pas pour aller commander Moussa Lepadouni. C'était tout simplement, mais quand je suis allé, c'est là où j'ai compris que Batouana, na histoire de coalition, ceux qui n'ont pas qui babengi combattanté, mais là, je suis pépiné. C'est là où j'ai compris que baza honnête na politique na bango basala kana bisoté. Des fois aussi il faut approcher l'ennemi hein, pour le comprendre comment il fonctionne. Réponse on a kopeso. Ezate pona ke koluka musala. Bayaki na histoire ya logistique. Et s'il était naza objet ya ba plusieurs tirs na moment où tozolo. Yango ne na lobby, je dois être très prudent. Je dois être très prudent même na ba bande konabi nom sou ya ba journaliste. OK ça l'émission na yo au lobby au titre pe fils Mukoko alongwe de pes na kati kuna mutu mususu azolo ya lamuka. Beba benyo me yo likamni no saliana oloba ona chepo batala ngai. Je risque même ya bandobo ya bémission msusu. Po na ebite tindenge ba filmer ngana ba kei eloko ni ba okendocha. Il y aurait un jour ba okendocha langa titre ke fils Mukoko afingi fati. C'est ce qui se passe. Donc je suis en train maintenant il y a que Lukavuma qui organisé, qui fidélisé presque au bando communiqué dans le bango. Pour ça, il y a lobby des fois amende ni mikolo zolo bate. Donc ils allaient pour nous que c'est un musalati. Ngaro que c'est bisom to na pouvoir na cité de loya na kenda senga musalati na que c'est un musala na siège à PPRD. Bisom de tozana makam. Pour répondre au maman. Nano mona ba ennemi ya démocratie au bazo bundisa biso na président Félix basali photo président Félix batie masekete même son akenda ekunate soki baza na objectif au salango ba salango kaka nano mona te photo Félix balati se pan po eza plan ya batu mobimba baza na idée ba combattre bana Tshisekedi o bazwi bukonzi mais kokutana na directeur du cabinet ya président. Mais c'est caméra za directeur anan. Ya Fati non. Donc okuta na ye
ekomi mpe trahison. Parce que tokutana ne na ndaku ya mama Mida te, tokutani na palais de la nation. Soki okutani na caméra na palais de la nation, c'est qu'il a eu une recommandation moi pas président ya ko bengisa batu pa sola na ba. Bato ebele bakutana na directeur du cabinet caméra. Ezala problème te ka ngai nde so na ko kutana que apesi nga $50,000. Est-ce que yo monde ozomona ozo kangata na sola $50,000? Vous savez, babwaka libanga ka na mango na manga côté. Ba leader rebelle baza na Congo awa. Balobela bango souci basila déjà ba expira. Na moment oyo na kosenga nzambe apesanga makasi po naza na ba faiblesse ya komibatela po ba congolais bazo compter na ngai. Naza na ba défaut na ngai. Mais ba Salomon bazalaka pe na ba défaut. Moïse kutu azalaka na likuku. Naza na ba défaut na ngai. Donc conseil bo lembate na kosenga na batu o ba conseillanga ndenge babenga inga lobi et pas bato a Suisse lelo papa moi abenga en Australie batu ba lembate le fait que bango basali ba bimisi photo wana balakisi ke baza honnêteté et lambana ya jaune wana ata ba parti tout ekufi vaut mieux na koma politique. Donc elamba na kande na lobaka na impère ngai na otikala okota ngote. Elamba jaune a peur diana ata ba parti politique nyonso ekufi na mboko. Vaut mieux na koma a politique. Je bite soko landa ngai na lobi ke na kendaki kuna sur invitation ya secrétaire na bango. Et kozala ba redi na komaki pour toi apaiser ba polémique. Il m'a invité et lamba basali o babengi Photoshop balatisi balakisi ke bango bazala sincère te ba piégeaka bato. C'est que ngana bango croisement et komi o babengi désolé. Croisement na ngana bango komi désolé. En publiant photo mo yelamba mo boye o na uto lobake ata ba parti ekufi na mboko yo na ondimana koma politique na tika politique. Koloba nanga que qu'est-ce que lui de paix s'y prépare pour na ko contrecarrer ba makambu oyo zo linge sala maneta ba 6 millions wana. Na sala a déjà travail moko oyo ezali ya ko sala o babengi éveil ya ba citoyens congolais. Démocratie na Congo, il fait à la démocratie o babengi citoyen. Ba citoyen il faut pas participer na démocratie. Balanda information. Au moniteur l'air balanda information que 6 millions mo elinge bima. Et pas soli ba tutu mité. Yo kan ces blagues sur population lo bagité bato basala ki cop wana o na osenga ba démissionner. Mais si wana so kabanda wana. Ti basala ki da cop ba sel on a point de presse. Ba si ba se frotai maboko mama et to somba ba immeuble mama. Yo kan 6 millions ba ngai ba chango nyonso na fête wana. Peuple congolais a sa commune na ba bengi âge à maturité. Peuple congolais to sali travail makasi yango nde na osenga na ba autorité yu de pes ozo comprendre na féliciter Jean-Marc Kaboun batusu baloba nini moi je contredis s'il y a le mal na féliciter na tourner ne auto sa na kananga akende nango susu beaucoup plus moi musika tourner ya éveil tourner ya ko défendre identité ya yu de pes. Parce que ba alien na biso
baza honnêteté. Baza na malhonnêteté. Donc réponse na koyebisa yo eza wana. Alliance wana, coalition wana, eza biso te mtolingango. Bakosa peuple congolais na système ya ba CCC FFAAA. Baye basangisi yango bakomisi yango FCC. Bazwi majorité. Alliance wana, eza situation mo boye o nga na lalaka epesa nga cauchemar. Soué na nga na lobaka il fait kufa. Mais alliance wana soko ezo exister eza na cadre gouvernement ezala nanu. Mais le jour que le peuple congolais lui-même se mettra debout, alobi ke toboyi makambo alliance wana, alliance wana ekokufa. Tout dépend du peuple congolais. C'est le jour que le peuple congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, à côté de Malobi, que toboyi makambo alliance wana, yo remona alliance wana ti. Peuple alakisi yango déjà. Donc, na mukuse, le billet oyo balingi babimisa wana, atezane longa fati, toboyi kosala ba kit de personnalité, billet wana, nga gardien du temple de la démocratie, sentinelle de la République, na sengi na peuple a démonétisé ngo déjà un esprit avant impression. Et kolia manambo kote billet wana. Et kolia manambo kote. Et longa Kabila na billet. Je dis et je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.